Yvette fa luka sujet mususu baninga bakota barando mais koko se bazaka kana rando yo ebimiseli yo te toyebi ke tu obimi na rando ya Karine changer nanu changer nanu pe mama ti wapi sikolika mama Karine Mokonji oyo bayambaki mama Karine Mokonji ezosalanga pasi Aurélie parce que mama alobaki eloko mabe te mais makambo Karine Mokonji asala kalobaki eza baretoma makambo ya sala bamasumu ebele ya sala yango lelo Karine Mokonji aza oyo azali lelo majidi ma chérie oyebi ke mama naza mosena nzambe oui bien sûr merci beaucoup taka maniki akota ya mobo egera na fali abiya ochela fali libaya fali asala akosola kataka te parce que ayebi maniki aza nani fali akanga penza ka munoko na chu mtukutu lokwa fali azokanga munoko bongo yo Yvette Kalombo omunike obandai no bien excès de trop chercher des problèmes excès de trop loba excès de trop créer quand ndenge na lobaki pa mama na ngai camarade na ngai ndeko na ngai ya mwasi saratola que Yvette fa luka sujet mususu. Bonjour chers internet, vous qui nous suivez partout à travers notre chaîne en direct JK TV News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazon de Bomesana Obengaye, reçoit pour vous aujourd'hui maman Judith Kalangande Tomesana Obengaye JK. Oh, tous en un plateau na biso ya JK TV News. Tozo lobela makambu ya bandeko na biso ya YouTube awa. Karine Mokonji, Yvette Kalombo. Maman na bango, maman ba Karine Mokonji, na maniki guerre kosakana te, ezopela moto, ezopela na ndenga mukete. Yango na yambi po na bino lelo maman Judith Kalanga, maman ya bane belé, o tokolobela na sujet oyo na mukwa lelo sans plus tarder maman Judith Kalanga. Bonjour. Bonjour Aurélie Vango na benga ma fille chérie. Bonjour na balanti ya JK Télévision. Bonjour l'équipe mobimba ya JK TV News. Wana mingi na monaka cameraman na biso Fabrice Mande oya sala biso batu ba mona biso na bandako na ba ordinateur en tout cas manager mbote ya yo na kota la peli susu ingénieur na biso Isa en tout cas mon fils beaucoup de bisous li susu yo moko de Josawana mbote na yo belé pour na zang sak équipe na nga mobimba te. Merci beaucoup maman. Nathalie na ngambo ya Allemagne papa Joseph Magloire notre papa et notre manager. Je te salue et je dis meilleur vœu, joyeux Noël à vous, notre papa là où tu es. Que le bon Dieu te bénisse, t'ajoute encore de bonnes choses. Zambo permettre bisoto koma na date tozanango amema misoti na 2022. Donc je vous adore, merci beaucoup. Ok, maman Judith. N'embio lelo to betana lisolo makambo ezolekela biso na YouTube awa. Likambo o guerre ezoleka entre Yvette Kalombo na Karine Mokonji. Ma chérie, guerre ezoleka epa ya Yvette Kalombo na Karine Mokonzi. D'abord pour nangeza pasi. Ezolakisanga que ami ezanzambe. Vraiment. Surtout pour na bino pour na kolobaki nazaya ya na yo. So bobenga nga mama eza par respect. Respect voilà. Na ndenga bien nazaya ya. Surtout pour na biso bino baleki na biso bozoya. Bozala trop prudente na bami. Vraiment. Likambo ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo ezolakisa ki ami fidèle ezaka Yesu Masia Nazareth. Oya trahira kate. Oya memaka ba passé na biso a étalé yango libanda te. Kaka yenda za ami fidèle na biso. Parce que Yvette Kalombo na Karine bayebana ba bosoto. Bayebana ba bolamu na bango. Mais les lois sont quoi Yvette. Soka telemi akomozwa ba défaut ya passé ya camarade na ba lala sika moko. Ba lia ba mela. A étalé na ngambo pe Karine azui pe ba passé na bango ba étalé. Cela veut dire qu'il faut être attention. Tu peux parler, mais à un certain moment, tu peux t'arrêter. Surtout ça. Tes vérités, tes problèmes profonds là, cache ça. Batuba mona kana bango ka Aurélie azosala na JK TV News. Mais baye bakate azosala ndenge nini.
bafutaka to eza ya ofela wana etali ete kaka yo modo muzindo na yo na nzambe kaka wana mpona koloba ke guerre oyo baoyo baa na base ya guerre oyo eza bato baa na poto surtout bandeko na biso baza na poto vraiment likambo majite na lingaka na mituna nano mpo andi bandeko na biso na poto ole bango basungaka biso na baconseil ya malamu balingaka ka so likambo ezali balingaka mikotia oyo babengaka bacommentaire bapilipili na bamunga moko ya mabe mpona batiaka bongo parce que bango nde batindela biso bakode ti bango nde basala bacongolaise na bacongolais bazala bango nde batindikaka omoni Karine ntango akotaki na poto baya ebele esala bango kieto mpo deja azali na Congo bando omelisa bango pema tobosana te naza fanatike ya motu te nabeta mpe lisolo ya motu te baya ebele bando omelisa bango pema siko to bamoni ke petite yango bando omelisa biso pema na Congo me na minitio ana mikili epani ya ti mabele mame moto akomonela moninga aza te voilà. Belgique bobando betela lisolo bobando loba ngai oyo nga moko la baron na kati ya Belgique fit ekotaka te ekoti mwana ngo lokwa mpe mutu na ye peta afandaka mpe kimia te abandi na ye mpe batapage balobi yo ye potoka lelo obanda olakisa loko oyaka badanger biso bamosusu mpe tokola bapoto toya bapoto bapeti te tokola mpe boye te fo tofina yo poto fina yo faut tolukaka place moko boye bakoteli na mariage oui moi un moko ya cc ezala déjà bandaki déjà oui bandaki déjà parce que tango tozobenga équipe nationale tozomona Yvette Nenea Malika Fifette Bibi azalaki sœur à musika mais azalaki ko fréquentaka bango bango nyonso wana baza bana ya Karine Mokonzi muto wanga nango azati bana Karine Mokonzi do ba petit na ya bando tambola Karine o tambola bango bana sima ba simbela ke saki do ba lingi na bango bazaka pembe na Karine po apesa bango lumière ba profiter na moi lupemba ya Karine Mokonzi to zuile kechu rappelé tant le bil lekechu et rappelé nga susu likamo mais majiti lo banan pour kota sujet na sima lo banan to zuile kechu bango nyonso wana ba pipi tia kala mukala petit mo basimbela ke saki et mo pe na kidiba batindi bango pe donc eza omoni na vie eza na moto abota mané leader monet fi wana abota ma leader ya lokwa ngai kalanga na bima na lipumwa kanjinga na ngana zala leader na force kapeti ya na place moko nga na kota Judith na koti lelo lobi ba ebisinga okamba vraiment donc na bota ma leader o senti que na makila leadership oui bato msipe baloba keba ya zanakisi te ki leadership babota mana yani kama makila to yaka kobakisa ato bando forcer lelo za la leader okotelema liboso bato boyo kokoloba te menga je dis so na telemi bona banjo lo bondi mateke za majidi toto zala na ye ça veut dire que Karine abota ma leader soka bakisi ya kobakisa bakisi kisi ya bongange ezaka impact soki yo moko zana za ne loko wana ya ezo sala ke combien bakota banda kwa nganga kande bakota ndenge bazonga eyoka esimba pete akenda koluka mbongo bakenda mibale moninga koma millionnaire ya zonga koma kampiaker au compter likolo nango liboma étoile ezala eti sikona bango nyonso yenda pesa bango minda yenda pesa bango mafufu akolia yenda pesa bango bakombo yebana ingratitude. C'est là où ça nous montre la que reconnaissance ce n'est pas très important d'avoir des amis. Surtout ça, vous avez raison vraiment. Bah mi bazana bango mais ça c'est important. Nazana baleki nanga nakolo baboui. Nazana ba mi mais nazana baleki nanga. Ça toi un problème boto fandi to comment partager. Ah t'as problème de tous ango boy. Ah so ba moni ke za bien. So ba moni ke pesa mabe. Yo kaka. Mais auto so mona likambo zo sila te pourquoi?
poto akotisi maboko makolo nyonso akotisi likambo ya Karine po ba étouffer Karine fo yo Kalombo le roi Kalombo kendaki mariage ya grâce temo moi ba chinois ba comme boaka Karine aloba ta eloko te ba chinois kaka allez poto profiter yo kozana sima mutu te yo pokoza la leader yo pokosa la boy babosa ke leadership babota manango yo pokosa la batozana yo aw a lire eloko ezokende tozana yo aw parce que depuis Kalombo akoti YouTube à part sujet Karine Kalombo akoti na no sujet musute yesu pardon parce que moi j'étais na tout na siko maniki guerre ni ezoleka so entre maniki na Karine Mokonzi. Merci beaucoup na linga maniki makasi ngana linga maniki makasi maniki pona ngaza aza grande sœur malgré pétage na ye malgré nini maniki aza très intelligent koleka bato belé omona na YouTube vraiment wana kutu mutu akowanga nango na ndimi te kaza aza très intelligent koleka bato parce que maniki so yeli na français bo beta so boyeli oyeli na raisonnement ya kitoko bo beta oyeli pe na kiyanki bobeti soki akoti na bombe na ye na ndenge na ye mais kana kati ya bombe wana lobaka pe ba vvv ya solo very very nga benga yango ba very very. Il paraît parce qu'on n'affirme pas Yvette Kalombo abengaki manike qui manike n'a besoin tout ça l'émission nani abosani na internet awaki manike pour ça émission na fofu fofu tambon et ya ça la émission félé nani abosani émission fofu tam pas taxera cher nani abosani manike kala ngo afanja wana sala na manike émission 3 fois na futa manike te malgré benga nga petit na yaza kuto atasana kati ya mutu kabina kitika likolo na yo na sana manike 3 fois ya ofela te na futa ya mbanga yekuteza avant bobanda peta futa pa avant micro na la tanzoto faut futa mbanga avant micro la tanzoto pesa o pesinda fandelio alors là c'est micro non allo lendo po ebi ke so asale lui émission apeso eloko eza abongo apesi makambo sko eveta za na makambo aluki pe mutu ana makambo ke basala émission voilà mutu za makambo alobi pesanga 50 otengana na petit na yo abi petit na yo ngana mona yo après eko benga sauter naka na $10 ah bon ezoluka makambo na YouTube falanga ite nasalaka makambo monde YouTube poza na mbongo mama nasalaka émission ya bambongo wana te onga petit na yo boy na boy kokata appel ka boy Kalombo abengi so ezaki tentation abengi maniki zoba yo omele ya diamba mutu alalaka na bacarton mutu asalaka boye mutu asalaka boye yesu la degré wa enregistré esko aebite place nini akoti yesu place akoti eza place oba kotaka te place osimbi place basimbaka te basilisaka problème na passe taka maniki akota ya mobo egere na fali abiya otiela fali libaya fali asalaka akosolaka taka te parce que ayebi maniki te ayebi maniki aza nani fali akanga mpenza ka munoko na chu mutu kutu longo afali azokanga munoko bongo yo Yvette Kalombo omoni ke obandai no bien excès de trop chercher des problèmes excès de trop loba excès de trop créer et pe souve baksa quand ndenge na loba ke pa mama na ngai camarade na ngai ndeko na ngai moi si sara tola que Yvette fa luka sujet mususu baninga bakota barando mais koko se bazaka kana rando yo ebimiseli yo te toyebi ke tu obimi na rando ya Karine changer nanu changer nanu pe mama ti wapi babone osokomi na bango ebele sponsor ne parlons même pas yo ndongo za wana fin du mois ko donc ozanga ata ba 3000 te plein yo peza chaîne no efanda penza fanda yo mutu ba sponsor ba sombeli na lupango ba sponsor ba zoeli yo na ndako ozale Salomon Maman, en tout cas,
Vraiment. Siko lika maman Karine Mokonji oyo. Oh ba yambaki maman Karine Mokonji. Et zo sala nga pasi Aurélie parce que maman alobaki eloko mabete. Mais makambo Karine Mokonji asala kalobaki eza ba retourner makambo ya sala. Ba masumu ebele ya sala yango lelo Karine Mokonji aza oyo azali lelo majidi. Ma chérie. Oui, que maman n'a jamais na Nzambe. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Nalobaka boye. Omoni na Jika TV. J'attends ce moment-là. Je vais commencer à témoigner. Témoignage nanga pe ekose limitaka na Jika TV News. Témoignage ya nini maji tant obi témoignage za vague. Loba mopesi na pema. Mobateli mobombi. Oyo na ganga ka chaque jour abatelanga. Akomisanga na destinée nanga. Na ko témoigner. OK. J'ai un passé. Pas sombre, mais trop de douleur. Vraiment. Tango mama ya Karine atatoli na monde entier. Oyo yazala. Oyo yasala. Et le sambo na ye ezanzamba yo kelimao. Zamba permettre moi na vivre bonheur. Aleka na nzelo aleka kite. Lo sambo na ye eza loboko ya Nzambe. Eza likolo mwana na ye. Asimbi komba mutu te. Mama wana za mama mukulu. Comment Yvette, après maman émission, Yvette a kofwanda. Asimbeli na mama Bible. Abando corriger mama wana. En tout cas, vraiment, ma cambézo. Bambizo, banzoi et bimi. Et bandi ko attaquer maman Batou. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Vous avez un problème avec la fille, mais vous n'avez pas un problème avec maman. Maman, oui, surtout ça. C'est un peu respect. Vous n'avez pas un problème avec maman. Je trouve que na YouTube, toi, tu as sujet moussouté. Car il y a barando. Toi, tu as sujet moussouté, ma chère. Je me suis dit, c'est barando. Balobaki, basalaki, na ba page. Biso to ebi ke ba page. Neti ngandenge na zakana Jika TV News. Ba information kutu ya Jika TV News ezaka rare. Na page nanga omona na publier photo ya artiste moko abalaki, okomona na publier photo ya message moko boye, donc nazo partager. Ba page koma page azalaka pour mutu te page ezaka église au milieu des villages. Voilà. Et tiaka information ya mutu nyonso, mais ba page oyo tozana ngo. Et comment ba page ya ba pour kingandi. Et comment ba page ya ba partie primoro boye. Voilà. Comme il la partie primoro boy nazala kana majidit fola lobelaka makamba majidit donc lobelaka mamutu mususu te c'est ça fola lobelaka makamba Jika fola lobelaka makamba Jika sali boy donc ce qui na lobeli makamba mutu mususu bato balandaka mutu mususu wana baolandanga lisu bien te donc na otalema te donc na salelo omonelo ezo sala biso boye Jika TV News na comme na niveau ya kolia te Jika TV News na bafuta ete Jika TV News a vivra kana ba propre moyen na ye biso na toko miloko bango te que fin du mois boy YouTube atindeli o message que tala na compte non na cheli o boy te bango nyonso wana ba liaka na YouTube ba liaka na Facebook. Vraiment. Likambo ya kolia na Facebook na YouTube yango comme si biso place toza. Pour la fin du mois na touchata 3000. Pour la fin du mois na touchata 1000. Égoïsme etindi biso na koboma. Qui paraissait etindi biso na kofinga, kotuka, kokosela batu makambo. Ben n'importe quoi koloba. Pour na muninga nyonso wana ka likolo ya la fin du mois YouTube abenga yo apeso mo eloko. Ozomona. Lelo vraiment na ko conseiller Yvette na ba américain nyonso ke ba sujet zebele ya koloba surtout na ba na kama ande bazanga ba sujet koloba to ko banda ko telemela kana monde entier mokoti kinganda salaki kinganda lobaki kinganda tukaki kinganda bomaki toko banda kaka te bande ko kinganda soni mutuka sika tout changer page. Tout changer page, baninga na ngai, tout changer page.
bande konanga basi to changer page to tourner to bande la vie à sika to luka mbongo ya omoni kini omoni kande to zaboy to ko fonda ka boy kopo moko yi na kopo wana te na ko tambula te na ngira sala boy te ozo luka ba kopo yo moko bunda zala kasa luka kopi ezate ka ofande la kasi ja komba muninga du matin au soir vraiment ozolanda foko luka na bino ba petit abitinda ozo sala na chaîne mutu oza muumba mutu wana te ke ba bêtise nyonso kolo chaîne sala ka yo zala ka wana wa appuyer kaka soka sali bêtise yo appuyer pour que zala ka na sima na mono kwa mwana mala asa sala na ba kombo na mais jour mabe ko kotela yo okolela akopeli ko basi tika ekanga elisusu okolela lelo bato bele ba olingo sala suna ba chaîne bato apoto te soki obengeli mutu musala atuni kaka eza chaîne apoto aboyi parce que bato chaîne bato ba chaîne apoto ba eskoka ba konikeze bele makasi majiditi ya loba kutu te bato apoto ba eskoka batikana ba nyonga bato ya ba fi kwa kutu yo lobela te bato apoto toma préféré mutu azana ki ona omona nga moko boye na problème na yemba mona koti na moni na dossier na yemba mona da présent na poser kana nga pa na yemba la moto silani ke ozana poto mo tshela nga ba répondeur o mo tshela nga ba répondeur o mo expliquer nga ndenge poto za la rapace ndenge kayo za la rapace na yebite mbonga facile za la rani to ana ba problème musala kuta malongo zo sala zate en tout cas majidi bata poto nde baniaka batu nde badeconsidéraka batu ndenge bazwaka batu sans valeur zela nanu bakita nanu na période oyo bazwa ba moto na bango ke esala émission na kingande ameka nanu kobunda amona nde transport eza passe yo zo exige moto akotisela yo 50 émissions papa likolo nango $60 ça contenu ba transport na carte embouteillage pe lisusu pe paille olongo sa trajet mo ya mokuse mo dépasser 10 000 francs ya transport kamata likolo nango $10 oyebisa moto ya transport papa soi-disant ozana pour respecter pe misa baninga kaka bino wana nde bozo exige manike mikolo azofinga luka manike finga kingande azoloba boye luka kingande boyokisa biso soni pe pasi pe mawa Aurélie nga na kotala caméra nga so Karine azalaki na ba conseiller na koyebisa yeke a répondre lisusu te Karine amonaka pas répondre lisusu te atika nanu la baronne asasala déjà makambo adi afi apesaka déjà makambo babilo mosusu neti ngai imagine part na koloba na la baronne boye babilo mosusu babilo Rolanda te ozadi afi moko déjà opesa déjà makambo nani ayebi yo te so sala déjà comme bato mosusu so o comprendre que baoloba makambo mpo bazoluka succès na nsima na yo talaka bazala pembeni na yo baoluka ba succès mpo na ngai la baronne bwakisa ba mosusu obetaka bakara ba français ba mpe balobi yango on répond les imbéciles par le silence maman silence c'est le kimbasu na pasi silence c'est le kimbasu na pasi maman kara le kimbasu na douleur te maman kolanda babiloko wana te kolanda biloko wana te surtout eloko so bato mosusu bamo profiter majidi na likambo mama Karine Mokonja alobaki ke mwana na ye lelo soki akomi boye eza bareveni ya makambo oyo ye asalaki bamasumu oyo asalaki pendant la jeunesse na ye mais fe toyebaka ke mama Judith mama wana bien ke alobaki eza lokola nga na kobenga yango eza lokola confession aconfesse makambo oyo asalaki pendant jeunesse na ye mais eza sujet na biso te toya kotia na yo to tokoma nango sija baingire quand même ma Judith tozobosana ke mama wana aza mosala nzambe problème nani ya liboso ezolakisa oyo biso toza so tali likambo mama problème ya mama wana elakisi biso ke toza nanu mal élevé tomérite te toyebi mpe témoignage te ntango nalobi boye soki nzambe oyo apesa pema apesi biso pema je dois témoigner je dois témoigner il faut na témoigner ba bienfait ya nzambe vraiment nzambe esika lokotanga témoignage na ngai ekosala mpe filme baépisode na baépisode oui ekopesa mpe mwasi moko boye makasi ekotelemisa mpe mwasi makambo mama wana alobi eza peta mosusu na mama mosusu aza na ndako
bato bamona ke mo centre mais abombana teki ya confesser na note ekotinda ye lisusu asa nini abima ona koloba yango wana conseil ezaka moko po tokóma na suka eza ke YouTube okande nalobaka eza ndako na biso te YouTube atindi mpe moto asala mabe te YouTube eza entreprise moko eza nakobenga nayebi te so nakobenga yango ndenge nini liboso abandaki kaka bato bakokotela mbongo atali alobi te ngai mpe fo nakotela bato mbongo so moto akotela eloko epa na nga mpe fo nasala nini nafuta alors kaka mwa ba 100 vi na biso oyo kaka mwa ba 50 vi na biso oyo ça va arriver un certain moment yutu akulupu bakoloba koganga boganga kapi eza ya ofele te zwa ata mwa 70 na bino yango zwa pata mwa 100 na bino yango yo bandaki kobimisa ekomi na point ke bato batravaille na fin du mois ofuti bato na mbongo YouTube bafuti yo mpe ntango mosusu mpe otikali na moke soki oza patron to patron ya bien okotala YouTube afuti nga 500 na équipe na nga naza so na 5 personnes ali mutu na mutu azwa 100 vraiment mutu aza capacité ya kofutela ndako mutu aza na capacité ya kosala boye bao batushaka ba 3000 na équipe na bango bafuta bango combien bapatron yango bazalaka mpe motema mabe eza na bachaine mosusu batusha ba 4000 ba 3000 $3000 bato basalela bino soki eza $100 te bobakisaka te motema mabe soki yo moko ozotouche déjà $3000 par mois oui odepense ya solo po YouTube nayebi te mbula nini na kozongisa oyo nga na dépense na YouTube wana seki fo banda siko par mois ozofuta nga ta 1000 nde bando zonga depuis na fungola ngo ti sikoyo ebimi vraiment parce que soki ozobimisa pe te ekoexiste pe te il faut ebima kaka tosala ngo na motema malamu Yvette lukana kombo mosusu tika kombo Karine tika kombo Karine mama bandeko mpe bozolanda biso jika komi na suka zala ta na camarade moko kosala lycée bosangani te moni bafi bazala bafi moko ya boîte oyo kota boîte oyo Karine mokonza koma na niveau ya kotelemela wera son atinda penza moto abe abamba wera son mulangi Karine mokonza bomona niveau fi wana koma tala level mutabongo yo luka ba problème na ata yo mo o mokili mobim et puis eza partir eloko wana nde héritier watakuya à partir eloko wana nde héritier watakuya parce que na temps wana asaki porter parole héritier attaché de presse héritier donc guerre héritier na wera son mutakotango koleka Karine mokonza zate donc acte wana sala na ba vie nyonso ba banda ko soutenir héritier ba bwaka héritier azongi ezaka tango akiti na makolo a wera son tango pe akabwani na Karine mokonzi alors muto sa koma na ba niveau bongo faut faire attention tango pe ba finga kaeke musicien nini yo koma musicien nini yo bimana ye quelque part bazaka na raison mais yo za mwana malamu otambola na ye kana carrière na ye wana kana comportement na ye wana otambola na ye Aurélie monde mozo sala musala monde okoti na YouTube ata bezeza ndenge nini okoyamba maniki okoyamba mais dès ko yambie kana JK TV News osa analyse mais maniki afinga mutu na JK TV News merci na remercier lisusu papa José Magloire ba meilleur vena yo équipe na nga mopimba équipe na nga mopimba la JK TV News je vous adore groupe Tala Moninga na pesi bino bambote mama Rachel Tobi mama Véronique Abena bébé Matanda Nadia GB Kashi Tete TV bino nyonso na souhaité bino ba meilleur ve ba o na bosani bo rappela kangai parce que na yebi que toza ebele vraiment na lingi bino mingi libota na ngai momima mama Pascaline de la foi joyeux anniversaire 55 ans ça s'est fait moi si abatu ya papa Gabi
mbingazo sima nango bakisele semeki nanga bon anniversaire à toi maman Pascaline de la fa. Ça va bien Zinayo. Merci beaucoup ma chérie. Merci maman Judith pour notre temps disposé qui pour biso to na souka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse que j'avais reçue pour vous. Maman Judith kalanga maman ya bane belé baksela ka isusu maman sociale. Moi suis atika pembe na défaut. On a yamba ki pona bino mo boyo ki ndenge maman Judith alobi. Maman Yvette conseil gratuit mo ki ndenge maman Judith auti koloba luka kombo musutika kombo amona bato Karine Mokonji calme. Ndenge kam no bolandi na ba des tests comme na suka na souhaiter ba meilleur vœu na bato nyonso o balingaka Aurélie Vangu bato nyonso ba abonné na biso ya JK TV News ba meilleur vœu na bino bisika bozali na bosanité Clarisse Vangu de London City ba meilleur vœu na yo Gauthier Swadi meilleur vœu bisika ozali Junior Manitou meilleur vœu na yo bisika ozali Héritier Mokili, meilleur V na obisika ozali bino nyonso baye bolingaka Aurélie Vangu, ma maman chérie Babi Mbongo meilleur V, papi Vangu mon père biologique meilleur V na bino surtout. Tokutani sumbala sima na numéro msu émission na biso d'ici là, portez-vous bien et bye bye.